15 minutes ya masano 15 minutes ya masano ya vrai 15 minutes ya masano ba reportage à chaud ba commentaire ya moto ba analyse ya kafu ya ndenge na ndenge na ba vrai pro ya vrai ba vrai journaliste professionnel ba kopesa bino basango ya masano ya vrai ya ndenge na ndenge d'ailleurs basango ya masano ya ndembo foot basket volley handball topé rugby tennis de table ping pong long tennis tous les jours ya vrai masano ya makofi bibotu to mokato lokola libanda ya vrai boxe karaté judo taekwondo shokando shosho jiu-jitsu sena bote wapesika bozwami epai na epai bana Congo Brazzaville Kinshasa République démocratique du Congo bana funa changu moamba na sommaire à lelo test physique FIFA ya barbitre internationaux pe nationaux na lina foot conférence de presse d'avant match et ratakite ezalaki 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo tofongola 15 minutes na biso ya masano na test physique FIFA mokolo mwalelo vendredi 28 septembre 2018 na stade de Martyr test physique FIFA pour na barbitre internationaux pe nationaux ya CAF et bandaki lelo pe ekosuka lobi samedi 29 septembre 2018 bolanda ndenge ba barbitre balobaki pe na ba dirigeant Organisation arabienne, c'est pas les sous parce que Bino Penja, vous allez qui va banner banner Tisuka, organisation qui bien, bah ni n'ignon César, ezali na sika nango ambulance ezali, ba médecin bazali, ba caméraman bazali ben sauter n'ignon sobaye. Alors ezabo mo mesalonde to sala yango za ulu ebele ko bate po, yango nde so sali yango net biso international comme ils ont une liste bah et permettre au sala championnat national ti na championnat international na pesi merci mingi na Fekofa pour être bazar au sala ngo régulièrement et na pesi merci na FIFA pour na ndenga za kosunga na évolution ya arbitrage ya monde. Département d'arbitrage, Yangonde et Zali co-assister Commission nationale des arbitres, co-produire éléments oyo pédagogiquement, physiquement, oyo bongi que l'arbitre amso bazala makasi ko classifier l'arbitre. Donc musalandi tozalango yangwana. Ko toya ki awa tozandenge oto loba na test ya arbitre oyo bazo linga ba comme arbitre international ou bazaki arbitre international. Donc na ya pe pona superviser puisque na suka il faut penaper sa rapport nanga na bakonzi nanga au niveau de l'Afrique. OK ne bongo na lina foot conférence de presse d'avant match o esalamaki lelo vendredi 28 septembre 2018 coach AS Dragon José Mundele ayebaki na koloba na mayematali match o ekobeta malobi contre Saint-Éloi Lupopo na stade de Martyr. Tolanda. Toujours qu'on est déjà en retard et en match par rapport à l'adversaire Nabiso. Il y a déjà un match aussi le plan technique assez à tester les joueurs à Mounier. Mais il y a un point déjà
ils ont un avantage, nous sommes à 0 point. Donc, les lobby pour tout ça, la macasse. Tout le monde a un point adversaire. Pour l'équipe, nous sommes lobby, nous pouvons pas avoir un point. Nous sommes peut-être un point. Nous avons gagné. L'organisateur a 8 points abonné sur un PCO, donc on a 3 points. Si tu as 3 points, on a des choses qui sont mais tu as un hôtel, tu as côté na fête, tu as biloko na table. Non, il faut te batailler, il faut te travailler, dire. Une question papa Tunaki, il faut utiliser les 4 composantes à football à haut niveau. Techniquement, tu es bien, tactiquement, l'équipe est en place, physiquement, tu es capable pour répondre. Et puis, si le plan mental, tu supportes la réalité que tu as sur le terrain. Nde yango ko sala ke no to koka na ba situation ezali omoni tango mikakatoni sala mangala bandaki ko ya na équipe na terrain toujours sala entraînement to salaki ko sala entraînement to bandaki ko teya ba joueur to za na secteur na biso ndelo ezaki important yango wana secteur na biso to zo pesa biso ba entraîneur to zo ya na programme na biso to zali ko sala mosala po makambo biso to lengelaki esalama tokai kokota na makambo wana toza makambo ba dirigeant to yeba ke un jour na ndambo expérience toza nango po moto l'équipe a une expérience azalaka te mo ndambo toza nango to yebi ba situation ndenge bandaka solution ezalaka kaka soki biso ba technicien to koti na makambo etali biso te ndenge za malamu te mais na lobi te ke ekokaki moi moke ko frustrer plus que ça normal s'il y a des quelques tralala na ndako il faut goza makasi biso za lokwa ba yaya bitumba koza na ndako mais il faut to vandisa to sangisa baleki to sala défense ke bango pe bali aba sepela mais lelo soki to zaki distrait équipe nga ebeta te to ngeto za na ba joueur te tokende bongo na ASV Club coach Benge ayebaki na koloba na tina ya match contre Al Masri en direct ya Maroc bolanda ndenge alobaki pour na tina ya ASV Club tolanda. Juste un petit point, depuis hier nous sommes installés au complexe Karama ici à Casablanca. Donc c'est un complexe qu'on connaît pour l'avoir déjà utilisé lors de notre match face au Raja. Donc on était déjà venu s'entraîner ici et depuis hier on a élu domicile ici dans les chambres qui sont là derrière et voilà, on s'entraîne tous les jours sur ce terrain qui est là derrière moi. Donc voilà. Au niveau de la situation de l'équipe, tout simplement, on a Ngonda qui a repris l'entraînement collectif. Par contre, Lenga n'a pas encore repris et il sera probablement out pour ce match aller. Et puis voilà, sinon tous les autres sont en réathlétisation et on continue à travailler tranquillement, patiemment pour qu'on puisse faire la meilleure prestation possible à Port Saïd le mercredi. On va quitter Casablanca le samedi dans la soirée pour arriver dimanche très tôt au matin en Égypte au Caire et puis après faire la route jusqu'à Port Saïd qu'on va atteindre le même dimanche. Ça nous laissera donc un petit temps pour récupérer du voyage et pour être à 100% à Port Saïd le soir du match pardon, à 21h. Kaka na ba Léopard, tolanda ba imboka na mayeba kanisaki po na tina gardien na biso Anthony Mosi oya deuxième division Suisse oya beki na koyamba match oya beki na kobeta ma Léopard contre Libéria. Ba Congolais, ba fan ya Léopard. Tozalaka kaka na confiance na basa ba joueur nyonso oyo sélectionneur apesaka po babeta po bazala na mboka confiance ezalaka nango. Siko eloko esalaka neti moko koso ezalaka nini. Chaque fois tokopesa oyo confiance abeta to mesani na ye na sélection yokoya okomona ye azali susute baye ko memela biso mutu ya sika na philosophie na ye na ya ye beteli ya sika to mesana yete donc makambwana ezosala te équipe na biso ekende liboso te parce que epa baninga na ba équipe mususu to monaka même osature soki babandi okomona gardien kaka oya betaki saison passée
saison oyo bokomona ka yekaka donc défense ezaka donc bayebani bakomi soudé mais pas na biso oyo salaka ke tokendaka liboso te parmi ba points ya faiblesse ya équipe nationale ezande ba changement ya équipe de base chaque fois donc ako yamba na bien toko pesa une chance mais ezala pour toujours ce n'est pas pour un temps azala gardien après si biso c'est on a match à aller et c'est wana bakoka biso yango te il faut qu'on pèse confiance à comme ça monte na suka ole bakata ye que jour abete sauter babé il faut abeter toujours pour bateau par exemple confiance na ye na ndenge abeta ki période wana il très bien moto soit c'est plaqué a comme la carte de koyamba pour tout ça gardien muso yo akokali na yete tokoki kosukisa 15 minutes na biso ya lelo te sans que tokatisa na ngambo ya Congo Brazzaville wapesika tozokende kopesa mokakoswa na Jean-Guy Blaise Mayolas candidat président na FECOFOOT. Maponomi ba élection na FECOFOOT, Fédération congolaise de football ya République ya Congo Brazzaville, des Ali mokolo mwami sato mokoya mercredi 3 octobre. Bongo atako tomo tombeli mokakoswa na ye candidat président Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise esengeli pe tobwaka mwamiso na manakali kondi liaye to programme d'action na ye po na maponomi mai makosalema kuna ungambo ya Congo Brazzaville lingi penza umboka Madingu chef-lieu ya département ya la Bwenza Ontei ya FECOFOOT Fédération congolaise ya football na ngambo ya Congo Brazzaville epai wapi banso toyebite ezalise ye penza ye moko candidat président Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise oyo azali bongo komibimisa lokola candidat ya bomoko lisanga ya baindembo banso ya République ya Congo Brazza poka ya mokonzi Ochombe président de la République son excellence Denis Sassou Nguesso pe ya numéro 1 ya Masano sport pe éducation physique son excellence oyo azalaka kalakala monsieur le maire bongo akoma sika monsieur le ministre Hugues Ngwelo Ndele webiete bakonzi bana banso bayambaka bongo mikolo mileka umboka Brazzaville la verte mokambi mokonzi ya Confédération africaine ya football CAF président Ahmad oyo azalaka kuna oyo pe umboka Congo Brazzaville akendeke bongo na moko ya waye balandi kuna o CAF ezali bongo mwana mboka ya Congo Kinshasa président ya FECOFA Constant Omari Selemani oyo mbele dazali pe lokola bontoma mokonzi ya FIFA pe ya CAF na maponomi mana ma FECOFOOT epai wapi ndenge tolobi eyebani solo ete Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise ndakitani solo Jean-Michel Mbono le Sorcier oyo azali sika président pe asilisi manda ya ye bongo nini yango ya litomba penza tomoni na manaka likondi to na programme d'action ya candidat président Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise nini penza ya motu ya penza azali komilengele kosala tangwa kwa bongo bokonzi bwa FECOFOOT wana ya yambo penza ya motu ya penza tomoni ezali bongo boluki bomoko ya bayi masano mandembo ya makolo po yemei alobi ete yemei Jean-Guy Blaise Mayolas alobi te obokambe mibwa ye na bomoko pe lisanga lya banso de tolongi bongo mondenge ya bonyangwisi maye makala manso pe kolatisa dembo ya makolo Congo Brazzaville elamba ya sika na lopoto ilobi Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise ensemble gagnons le pari de la refonte et de la modernité de notre football Congo Brazzaville et suki wana te Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise tango kokoma président ya FECOFOOT na bokambemi bwaye azali kokanisa mbongwana ndenge tango akokoma président lokola koyingisa bato bakala
panso ndenge sengamaki na minga Noël pepe ba ancienne gloire pe ba bengami ba seigneur ya football congolais na lopoto alobite akosala bongo réforme pour l'implication active des anciennes gloires et seigneurs du football congolais longonia c'est na ba réforme azali kokanisa bolandi pe komatisa nzebi boyebi bokambemi ya bikipi na lopoto na réforme azali kotala perfectionnement pe accompagnement ya ba ekipi ya Congo Brazzaville masoana de Thomas Zongelio pona koyeba penza oyo Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise akosala tango akokoma obokonzi bwa feko foot bongo te bongo ya vrai soki bosepelaki na 15 minutes na biso mokolo moyelo bopesa merci na équipe rédactionnelle mobimba kobosana te Gérard Angengwaro azali bongo cordon na biso te toyebi kopesa merci na balandi na biso ya 15 minutes ya masano balembaka biso te lokola maman Esther Ndaya Rapi Boutique Tabita na Yolo Nord na Kimwenza merci Bokoto Makoto.